papi ninda shaiwa Kaitana kuningune papi ninda baiwa Namo Utengeta namo Ekove namo Kurera namo Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku, et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour, mbote mingi na bien surtout ba bolinga ka Maman Eliane Nitou na pesi bino ba mbote. Ma vie puis moko wazima, est-ce que vous allez bien? Bienvenue dans votre émission Une femme dans la cuisine. De mon côté ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amazo batele kimi ezali et vous de votre côté c'est comment? Wabino Maman Eliane ça va. Merci mingi na bino so bande ko nango bolinga Maman Eliane Nitou. Obo sepela na Maman Eliane Nitou, obo traba émission ya Maman Eliane Nitou. Lelo toza na kati ya cuisine, tozo sala mo eloko akolia. Nana yebisa bino ke mwasi nzungu, mwasi cuisine. Mo eloko akolia nde toza bona kati ya ndako. Ah, bino boyebi kaka papa lelo ya bisika bi mwa bana. Nana posa kolia mwa ba mipanzi ba filmer wana. Parce que ba filmer eza yango biloko ba lire tout le temps, eza mwa ba biloko mo ya de temps en temps kaka quoi. Ah, ba filmer o eza biloko ya de temps en temps, eza nango biloko ba lire tout le temps te. Ngapi na lobi ah bon, il n'y a pas de souci na salle la yango. Il mo pas bien. Tiens moi légumes ko. Ah non.
Abina c'est on a moi légumes. Et voilà pourquoi je ne suis pas vraiment très en forme. Hein. Naza vraiment en forme penza te. Wabino maman il y a nitu. Yango la boyo kanga na mungo naza vraiment en forme penza te. Mais bon, likamuna ko lamba eza likamu moko faut lamba ka ko sa ni nos engagés. Tant aux engagés, il faut répondre aux attentes de ton partenaire. Donc yango ne sikoyo na bongisi nga na partager kana bino boye bi. Ngala bino to partagera bon bino ba yeboye binga bobi ki to partagera ndenge wana ngala bino to solola bon. Alors na sali oyo to bigi légumes verts épinards en branche. Épinards na bisoka oyo mindele oyo yango oyo na sombi nde bomoni eza na nzungu wana ala mopanzi naza na dongo na sokoli yango malamu na kati yango pe malamu. Awa sikoyo naza na ba moi ba cotis fumé hein cotis fumé la biso yango ndenge bomoni yango wana na chango na moto naza kotokisa ba cotis fumé eto ka bande ko mususu bazwaka cotis oka ndenge eza boye loko leza fumé eza yango déjà fumé c'est bela nango yana ngo biloka ko yite c'est bela omona ndeko zi cotis fumé oyo ka ndenge eza fumé bongo asukoli yango akalingi mbala moko. En tout cas ngala sala ka ndenge wana te ngala zoka ngo na tokisi yango nanu ndenge eza boye eza nanu kotoka soki etoki na moni ke mai eza mwa mingi na kamati mai na bwaki après na kokende na étape ya kokalinga mais na zoka mbala moko ndenge na sombi na bandi kokalinga yango mbala moko nde bandiko musomona ajango ka boya kalinga yango mbala moko ache matungulu apesi bandinga bale no foto evitaka ba maladie mususu ya kaka na biloko kolia bino moyebi ke biloko tolia na mboka na biso apoto oyo boyebi kaka ndenge nini ezalelaka. Alors siko na kamati ndenge naza na dongo la pe awa na mopanzi pe naza na légumes nazo tia siko dongo na ngai na kati ya légumes na chena bicarbonate. OK ba mama. Voilà, légumes na biso yango yo na ko sangisa pe dongo na kati ya légumes awa. Na kamati bicarbonate na tia yango boye po na li ko garder légumes na nga etika la vert et le mbappé moi po ebima kola limbondo wana siko na chema ya moto moni ma ya moto ninga na che wana ala mai ya moto ya wana na chena kati ya légumes voilà. Voilà bandeko bomoni nga na che mai ya moto akati ya légumes na ngai na bicarbonate pour garder couleur verte hein? Voilà ba mama wana na kotika yango evanda boye mwa muke bicarbonate wana na che eza yokana penza te eza kaka po légumes na ngai etika laka epesa mwa couleur verte wana bakisa mwa muke voilà. Moi ndenge za couleur il faut garder ka couleur oyo ndenge za boye. Bien manger c'est le début du bonheur. Kolia eza malamu ezalaka bien, il faut manger. Là maintenant bomoni ndenge bandaki kotoka na chekika mwa ma ya muke po ekoka pe kolembisa viande oyo soko zo yango sikola liboso na ma ya moto parce que on a na ma ya moto après avoir solo na ma ya moto nde na chebo na moto na chepe mwa ma ya muke po elembisa viande za ba cotis fumé. Et voilà on eza wa cotis na biso nde bomoni yango wana nena utako ba tout à l'heure que cotis bande ko muso ba kese bela akoza onka ndenge wana akalingi aboki matungulu likolo apesi baninga balie ngala sala ka ndenge wana te
eza fumé bien sûr, mais nga il faut etoka nanu nde bomoni etoki boye namoni que c'est bon. Etoki nango malamu, elemi malamu. Maintenant na kokoleka na ndenge ya kosala nini, kokalinga yango, kolamba yango po ebima bien, ebima malamu, ebima kitoko. En tout cas, toliaka biloko ya mobesu te. Biso toza bato koliaka biloko ya mobesu te. Mama soko oza na kati ya cuisine zala na motema okita fo kita motema olamba malamu. Yango wana bakoti sezo kende kolamba mana ndunda. Namonaki bomoni image mona cheli bino eza ndeko moko ya mwasi akendeki kosomba cube moko boye ya verre pona ki bonne komisa ndunda verre. Eh mama, matembele za verre, pourquoi oza na besoin ya kocha cube moko boye ya verre pour komisa ndunda verre, mais tu n'as pas besoin. Soko oza na besoin ya ndunda na yo ezala verre. Mama, bicarbonate ezali bicarbonate yango mpe bakomi mpe bicarbonate alimentaire. Moni bicarbonate alimentaire yango bicarbonate. Zo bicarbonate na yo tia na kati ya ndunda na yo mpo ndunda na yo ezala vert. Yo nayebisaka bino ke kolambo yo kozwaka biloko ebelebele mpo na assaisonnement. Trop d'assaisonnement tu l'assaisonnement tu le goût toloba ngo ata ndenge wana okobanda kolamba oche oyo ozomonaka eloko kaka moko me ekoti bepisi ya ndenge na ndenge non ele moko ebomaka mpe goût ya biloko. Nga na posa ndunda na nga ezala vert. Nasali nini? Nazwi bicarbonate natie mai ya moto na ndunda, bicarbonate natie bicarbonate na mai na nga ya moto. Yango oyo entre te ezolembisa ndunda na nga ezosala nini? Ndunda na nga eza kolemba etikali ka vert, dongo na nga etikali vert mpo na bicarbonate etiki yango vert na mai ya moto. Tokoya kozoba maladie ya ndenge na ndenge likola ko assaisonnement ocha oyo monaka keloko moko me ekoti 1000 assaisonnement bandeko. Non toza komiboma mpe biso moko neti biloko nga eloko nini na wacha lelo épice na nga eza nini? Matungulu, ail, poivron esili bepiso na okelambela lelo yango wana. Namoni ke viande na ngai elembi nango mai wana naso na besoin nango te nazoboka mai mpona leka na étape mosusu. Et voilà, na sopi mai, hein. Bon, na sopi mai. Voilà. Mai nyoso na sopi yango. Sikoyo na tie mafuta na kati ya viande pona koka kosala sauce. Voilà. Wana viande penza ebeli, pourquoi? Parce que etoki. Viande etoki. Etoki ebeli. Eza viande fumée, eza déjà akobela bien sûr. Mais bande comme sous na bisi bino boye parce que nazalaki quelque part komona moto a bien pour ça non c'est bino ba cotis. Nana ba cotis awa. Akamati ba cotis wana abimisa wana sachet asokoli yango kaka kosukola pamba akamati ba cotis akalingi na kokalinga na kobwaka matungulu kosala baninga na mesa. Non. Eza bongo te bande ko ce n'est pas bien. Ya malamu te. Pour toki eza viande. Et puis ça fumé, bah fumé on a des batailles la kabisa ngoto, et puis les batailles la kangote. Quand même mai à moto, vous voyez déjà que mai à moto bon microbe. Ah donc mai à moto n'est déjà wana tango soche, mai à moto zo sunga. Et donc on va produire chimique nous se battre qui fait wana. Ah voilà, il y a moi siko nazaka kana poivron na ngai, ail na ngai na oignon, ya ngonde na tina kati ya viande. Voilà. Ah. Voilà. C'est ail, oignon, poivron. Poivron, ça va le quoi pilipili wana, ouais, milai wana, ya ronde poivron na ciao. Voilà comme ça. Na finiki na ngango ele malango na kimia nyonso arape légumes na ngana dongo evandi nango pe na mai ezolemba pe na kimia nyonso ezo garder pe ka vert nango.
Vite fait, mais bien fait. Voilà. Et puis, si bon est bien. Sur le kitoko. Kitoko penza ya kitoko. Puis, nchunga penza. Puis, tuna nchunga ya nchunga. Puis, pimbo. Voilà. C'est bon. Sikoyo nde nakokamata nakolongola ndunda nanga natiango boye na passoire pour que bicarbonate etikala na se kuna. Voilà. Kuna tia yango na kati ya mbisi ebela, pardon, na kati ya viande ebela nzela moko. Voilà. Na nyingisi yango kaka boye. Mai ya mwana etikali. Legume nanga pe yango wana. Tozara na deux modèles avec épinard. Épinard en branche na épinard haché. Oyo nga la saleli eza épinard en branche. Voilà. Voilà, épinard na biso yango wana. Dongo dongo na ba cotis fumé. Ah, yango wana ndenge bomoni. Voilà. Amombe ma pilipili mo ya motane. Voilà. Épinard ezalaka pio. C'est vrai que ba cotis ezalaka déjà salé. Ezalaka na mwa mungwa to boite. Mais mungwa na lokwa na tokisaki. Na yebi ke mungwa elongwaki. Ate elongwaki nyoso tute mais mungwa elongwaki. Na kokosa la confiance kana mungwa cotis te pona etikala na kati ya nini. Ya épinard eloko na kosala na kotia mungwa mingi te mwa moke kaka pour que épinard na biso ezala bien. Oh, mélanger yango. Voilà. Eza nango épinard ya kokalinga te. Allez, na kotia mai. Ebelisa biloko epesa mwa sauce. Voilà. Mai. Ebelisa yango epesa yango sauce. Po ndunda oyo feza na supu. Fo supu ezala. Po elia mamalamu fo supu ezala. Na kotia yango ka mwa bouillon mkie. Bakisa yango mwa bouillon comme ça. Voilà, natiki yango polele na kofinika yango te. Natiki yango etoka après tokoya kotala yango. Voilà, wana légume na biso eza kotoka. Na finiki yango te, natiki yango apolele, nasi na tokisa ki viande eselembaki nango bien. Totika yango tosangisi ebela ensemble boye. Ah. Voilà. Non, ébélité, il faut dongo dongo oya lemba. So dongo dongo lembi malamu. Voilà nde toko kitisa. Voilà. Et toka nanu dongo dongo lemba nanu.
moi pilipili pe ezali na finiki yango te pendant que nazolamba na tiki yango kaka ezalaka polele yango nezotoka na tie yango pe tomate te nambi yango kaka bongo sans tomate. Voilà, légumes na biso ebeli epesi pimbo mwa kitoko yango wana. Bon, papa pe mutasenga ki alia ye wana ki kolala azolala na ye na zeso kala muki na pese nanu ba koti so ya senga ki na légumes oyo ayo ka sentiment nango. Dongo eza bien pour la digestion hein, bandeko. Il faut vraiment de temps en temps kolia ka dongo eza très bien pour la digestion. Surtout bato ba rappel na moi problème ya constipation. En tout cas, il y a dongo 2 ou 3 fois dans la semaine. Et que ça là yo bien vraiment pour la digestion na yo. Voilà, nous on a biso yango ne bomoni et beli vraiment kitoko. Pili na biso ya rouge. Ah. Na che yango tomate teo et ali ndunda balamba boye sans tomate. D'autres ba légumes verts yango yo. Légumes na biso ebeli bongo oh na semo ndenge oleka kitoko. Voilà. Wabino maman Elia Nitu. Merci mingi na bino surtout bo disposateur bino pona retard to pona koyokanga. Merci na bino o bolinga ka maman Elia Nitu. Na rosenga na bino bo partager émission na bande ko mususu. Ba yekola kaka toye bakanyonso na mokili azate on apprend tout les jours. Légumes na biso vraiment beli kitoko. Eza na mwa sauce pose ya kokauka te po eza ndunda te. Eza ya kokalinga te. Eza na deux sortes ya basala ndunda. Ndunda musoza ya kokalinga mais musoza ya kokalinga te. Neti oyo eza ya kokalinga te. Eza ndunda eza na sauce. Bomoni ngeza ebeli vraiment kitoko tango ozolia goût wana ya eloko nini. Kotisi wana ndenge aza fumé. Na kati ya ndunda na yambi subino za kitoko makasi. Bon, abonnez massivement à Eliane Nitu TV. Abonnez-vous massivement à Eliane Nitu TV. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambi kalusaku munanzamba nubeshine bana betu bon. Boka mataba bisous. Bonne journée. Bye bye.